za siko na se oyo ga ngoma wana makutaka tango na lusa mbakana ndalusa katwenga lusa kabetyo ngini oyo mbalite ta betyo sana na kotola na qu'est-ce que ça la kanga biko na betinga moni siko na munda zenga momona na palais da no merci ko abi on ça va comme yo nguyo oza mobali to kepa na ngondo bunda tabo yo momera betinga na pala betinga bina olelo bunda lo to bimana meto na tina pala bafija mane ya master wana devant séparément comme ya bunda kina ye abi azolela ngada stabeti na esa beti sina misina pala na mona ninga azoleta ye tala bibi franchement bien face voilà bande soir na fika na bitamati comprendre bande soir ya na vie na bana vie na muto ko beta kanga iti ozola nga donc ni pe na lo basikoki mama wala sikoki na edikona mungu wa pesa na makasi oyo alongola nga complexe alongola ko banga na mukili abotaka nga mona na ile lo la 52 ans alongola semité alongola banga kota na église ça c'est monsieur tilo la botate abotaka tika nga mungu yo ko fika na mona première fois na sali ki zakindala deuxième fois na sali ki zakindala troisième na sali ki bo skoti ko ma dixième fois ko ma nani d'accord zakindala exposantis et puis on peut s'en nini non ça va pas c'était important maman la guetteur le roi Lazare zakindala sur le français sur le français costume cravate à se défendre mais on doit elle doit faire papel ngala rikongo abeta de moi ngwe ba OK mais sur le pénal ninga buzo ba okutango pénal original on a Satan 2 alors le long ndenge toza boye ba suspendre yo siko na CESAC oza lisusu na droite ya ko lekana na télévision to pe na réseaux sociaux et orosala ndenge nini est-ce que vous allez inviter est-ce ngai nazali moto na tosala mibeko bandeko ya CESAC bango bayebike basali ozalaka te baza conscient toza bato président Bosembe président Bolinsomi na bandeko mosusu oyo totravaille na bango bayebike chakinda nasala TV na Congo oyo na Kinshasa nasala moto nasala fierté ya média na mboka oyo nasala fierté ya chronique musicale ozomona mwana mwasi wana par exemple muluba te muluba koshinga tene mwana te muluba te babebisa biso baluba image aza muluba te j'insiste bakokanga bien mwana mwasi wana azala muluba atikala ezala koza muluba mettez ça dans vos têtes aza luluwa aza muluba te ye bango bien biso nde baluba biso tobanga baproblème tozoba te ainsi de suite alors asala badege ebele oso desempofinga ngai autopotana na ye kashinga no yo pardonna limisa etkaka basala moto ebele na Paulette Imoki autobela na Paulette awa alobaki ndenge eza na Paulette ata meme na justice so akomi na uta juge kabongo magistrat mukendi nani soki est-ce que ezalaka mwana mwasi na bakangi ye te batiki ye ayeba na nga abike ngai akangisa ngai ye moto akangisa ngai apesa mongo bakanga nga bazomona donc anere yatonga anere okekanga toyebi naza mambra anere akangi nga bakangi baminga na anere apesa bato apologie ya viol oyo baviol to baninga alobaki balanga na masoko bakotisa bilo na masoko nde na bilo masoko na ngai eketika polele na suma makila alobi yango dongo na bakiti mtasala atina bapasa na bongo donc eza dossier na récupérer siko parce que il faut siko approuver makambo na ebisa sala ka bongo pour na ebakate bongo tetenga bongo pona nini no basala yango pe asolo ndeko jaki le mosi na ngai mais solo mais solo bibi eza solo na mona mboko yo na mona makambo tu mwa totama na betam suka na vana bakete nani na fasa ngaja kotengama eza solo na la bite ezim kim tasala yango na zone za ceux qui pouvoir faire style na funda bango na be ma aner na justice mais mo zamba lobi ke mda sege mo tatima basala ngayo soki mboka mboka basambisi bakanyete basambisi te adedommage ngate moi si ngati na toi je vais la parler pour mamuto ba mamuto lo batela vie bibi en tout cas na éviter quoi c'est que mboka oyo tu sais que ça kende kaka comme ça toi na siko na sana na mboka oyo comme yeti c'est la pesa ba prérogative ba na ko finga biso ko maltraiter biso ko torturer biso pour ça pouvoir alors longue ko kapo akiwa okende azanza na okende kaka na okende et puis ça kende pour tout c'est tout. C'est quand même pathétique hein, ce que vous venez de dire et ça choque directement et c'est le remords en fait pour na bato nyonso balanda ki yango balobi aza muto aliboma bato bakoki kolanda yete il faut pas suivre ma propos na ye mais quand vous confirmez de votre côté yom tozaki na prison que c'était quelque chose de vrai du coup ça me réduit là. Ben oui, mais il l'a dit. Moi ça ne ça que non yom ta filanga. Je vois quand même ta filanga. Non nenia pour moi c'est ça tu peux pas comprendre.
pas moi Kalinga. Papa Jean, père son âme. Après Papa Jean et pas docteur Kanka. Oh, le vieux a pris 15 ans, il a eu des choses. Ayebi bien docteur Kanka ça passé à partir de jamais vous allez pas non oncle nangai voilà vous docteur Kanka va fâcher ma bé bakalo ba sani ba siliki ma bé ba que ne justice pas que ne la justice après pas docteur Kanka je pense c'est pas après ne chez bango alors ça ce que je nangai oui non ba grand frère na ide ba masanga ba Dudu Douglas Moussou Fernando Jean Fernando aya zanakina wa mère na on est mère na bien mère na ba ai mama na ipe ai mère na bien na ko finga mama na eti on a bien na ipe ti na mère na ngo père na moi c'est sur 27 femmes mère la méditation parce que c'est à 12 ans père na moi la tcheka le son mutu atambuse mbushe mobimala mutakala la ville muzo alu kala chama ya mobile était tiré l'eau voilà c'est quelqu'un que je connais soit bien à la téléphone il y a ça qui est nos autres on est peut-être dans la ville on ça va mais tout le monde a tout sur là comme me faire brancher il y a pas de problème bon là ba bien dans le consulter est-ce que papa c'est son nous on peut déplacer ça la signe na émission que ça va quand la c'est déplacer la bien yo non mais on y a tenu à déplacer la signe la bandal OK ça va et ce qu'on maintenant ça la signe on peut bandal la bien payer dans la bandal donc à filanga ti 23 heures ya jour 23 heures bazwanga te heureusement parce que na sala manger mon boye na kaza car évidemment pour na comprendre ya suka pour la bisinga non ko pour c'est bien mais muto fala cha dollar a sepele makasi alobi ma pesa yo je crois $500 ça carburant na bisi na ide kaka na ba $500 ki tai na ide kaka la de service da yo sur na ide kaka la de te ya c'est na mbongo na yo ça carburant c'est tout le na mso sérieux tu as un téléphone na pesa les mots na ya orange avec la prétendue non orange to vite orange c'est bon j'ai numéro RTL la pesa numéro RTL après 20 minutes non auto RTL les até faut y comme il faut pas on a dit en bas d'argent mais là fallait quand les petites sœurs après c'est besoin numéro là il y a là il y a comment on dit numéro il y a ça en fait voilà quand tu sois là yo boye so tala dans normal on peut pas piéger ngai ezala samedi na pas na changer car na sa moi pas ça jusqu'à la kena yango na la débrouiller système mususu wa koti parler lokande ezala samedi dimanche na 4h du matin basinga parler na ngai tant basingi parler na ngana sanno ngana ngana muta expliquer ngana mwana bakoko na ça tona mwana bakoko les gens doivent comprendre quand je dis na mwana bakoko na mwana bakoko moi je suis consacré dans le roi nzoto loka makambo ma petite na kaje kumfie dimani yako ina mapeto muni position wa car moi zana ba mutu na ba sola on va fuir na ça on fait ça batagi de best ba neta obena sika manakala d'abord il y a que tenga zana ye muta ataka publier les réseaux sociaux qui ngizaki na mutabomi kabyombo siko ezanga si asala kapo bala bala tsana pe rona bakanga ngai mais ba moni que si maté que abela dans l'hôpital aza hospitalisé tena dans le hôpital ba moni que si maté parce que après vezali tout a été hospitalisé c'est elle qui écrit que chacun dans la tuekado alors ne ba na tongona na tonga moni ona na sibiki pe bas na ngai na place na ngai na petit na ngai quartier na ngaba na changu na bas beska tangu beska mati e yimbi sikoi mamu bato ane ba moni que si ça makasi si maté ba bengi la police te kokite ba bengi wana soka na saki audio voilà na sala audio ba yeshinga na mona obima na pesa na tosa opération oyo winda oyo boya ya ba bengi so SARDC là ba sala iso ta ba uzonga i dekar na plaque présidence libanda na colère la stratégie voilà c'est ya présidence ya bataille de rester bien ça veut replier pour aucun problème ne ba continuer à parler na ba kutana fana na minduki na minduki libi le reste nani na kena ane rwana sina nebe osami sana li mafana ni ba posa lokuta na sala ina na prison likolo mwana mwasi wana nani na tini bato na ene ngona abagi ba ba ko violer na kaso ane oui ce sont des vérités moi dans l'obiango ezali à feu voilà. Mais quand même, c'est des propos graves, Ndeko Jakindala. Lelo, Nangambo Nayo. Est-ce que vous allez croire na justice congolaise pour na komeka kolandela likambo wana parce que yemoko ba preuve ezali sikoyo voilà de preuves tangibles. Non, ce n'a pas quoi la justice que bon na bisa na bololé. Mais c'est que vrai que mamlo sala na mko na zo ba teblo na sala. Donc ne peut-être souka parce que ngana avec des mutati mutasala ngati na sala na boloko.
Alors, ndeko Jakindala, aujourd'hui, on a concernant parti politique, na yo, longo.